www.potonapoto www.potonapoto. Ok, beta marango babi bene sika oyo kanga Paris nzonga mete nzonga babi sika bono zolia ntaba rota musique live zolia ntaba rota musique live za rache moko remo keno chez mete nzonga adresse yango zo lekana sinenge za la rato bakoto kuna ici balala pe lune za rande kuna pa nzonga pe no senti que non c'est la sécurité na biso oye pe no sombi tike futi mbongo sombi pe na tike okoti. Donc, Napasiska, je m'appelle Tonanzambi, Simon Tonanzambi, Moutou Ayebima. On Ayebima, c'est quelqu'un. Mon pas vraiment au fouti, au meli. Père Bissengozali. Donc, Mouboule Bimata, Bitumakou chose, oh, bah, au Baksa. Bitumakou Tikanayo. Voilà ma vidéo Brondo. Vous pouvez trouver ça qui aurait changé beaucoup plus samedi, vendredi, dimanche na samedi pardon, dimanche na samedi. Ouais, n'est ma camouflage ça là que non. Vous en avez chéri à bien boué vraiment ba ikiri pili la ligne la douceur botala moi c'est nenga ça. On dirait moi na popia mukolo. Bangonde bat ba lo baketo betaka ba samedi na dimanche. Pour ba samedi ba chéri à bien boué ba mikili. Ba dans la place à okendete. Vous voyez bien. Ma chérie a bien boué. Parce que la place à Okenete ba samedi. Parce que nous avons pas mal à palais. Mais pourquoi vous jouez pas samedi? Jonga a une initiative. Tu bête à samedi na dimanche. Donc vendredi, sinon la bolle on a zana biso awa yolo za debout. Alors bi vendredi, nous on a biso frère na biso Emile azo banda vendredi yo. Après samedi, et ça la décision ya Jonga na tino labo. Na ba frère chéri boy donc on sentir ba frère chéri ba ikiri pili faut boso na ba chéri boy ça bango biso mobulu on comprend bango ba pesi stratégique non samedi bazako sanuer na Paris lokola ba uti ko ya ba uti mo ba vacances na kin ba bi non on s'ennuie ba week-end place okende ya la raté bo tsela biso mo loko yango ba demande na lokola ga ke belé donc to ba no beta samedi biso na bino samedi dimanche mais dans le cadre de formation de Gonabiso Melia, Abadozana Biso Awa, Nabino Awa vendredi, il y a Betina Naba groupe Naye, Biso Nabino samedi, accompagné toujours d'un Kiri Pili, parce que là bien boyé, on sait que sinon la boîte vivre. Donc voilà tous ensemble quoi. Merci beaucoup. Merci Poto na Poto, Lamine Naleli. Bonsoir, on a Mélomane sur Rolanda Bisso et Mboka Congo, puis Batnion sur Rolanda Billy. Toi, Ali Bongo, tu ne pas Djonga chaque dimanche
de 17h à l'aube, ou 22h, 23h. Mais ce que tu as ici, samedi, na vendredi. Donc tout le temps, tu allais pas à Djonga. Les amis, des amis, tu allais au Komoko. Donc il y a l'exemple que Bisso, artiste congolais, tu vas à pour que Bamboule est de quoi. Mais Badnos va retarder pas à Djonga, merci. Nous allons mettre ça basis. Mundele open na ya pena na monde pena base. Basis balobi binda base. Balobi muto apeti na bokasa minene c'est binda base. Open na masolongo pena betaka ya so. Bonjour. Nzoto kitoko la mine. Toko pepele. Pour ça la moi pour ça la moi bien. Voilà. Ouais. Sinon ça va pepele. Tous bien ça va massa autour. Paris Mobimba. Ma vie aurait changé. Moi ma soleil changé parce que bat baléli les mingi. Moi ba week-end velo kozate ba vie des ali. Pour un samedi to tcheli bango na soirée Mobimba de balingara. Donc to beta ngo ba genre musique o bango balingara vraiment. Il y a acoustique mélangé là ba nini ndenge sala kaka pour la maman bazala bien. On est là toujours samedi, dimanche toza toujours à pas Djonga. Kaka ndenge sala toujours. Merci beaucoup fanatique na Olbin. Bayaka repas Djonga baya otala ngai, mi sape kimate mi sape za toujours quoi. Ah, toujours bala ba mumpe système bala ba mumpe. Toza toujours quoi, ya Nzambe kande baloba. Amen. Champagne overdose. En Afrique du Sud, baba overdose. Donc, Naza chanteuse et danseuse, et puis compositrice. Hein. Donc, auteure, compositrice, chanteuse, danseuse. Il y a musique afro internationale. Donc, on a ça la cas africaine, mais on a ça la rapé musique internationale. Le message nini au pesa ba bimikolo tout au monde a chendonga. Mikolo za awa. Mikolo nazawa naza l'encadrement il y a Mbetenge et puis Bindabas Azali, Titinal Capone Azali. Bon, en Afrique du Sud naza un orchestre avec 18 musiciens. Mais ça la bien, son naza koto naza peu encadré par pro na biso ba star na biso total à la télé. Ko bango basi basali parcours o biso to luka to sala. Donc yango wana c'est mieux son naza na mikili na rana bango pour na profiter na mayele wana de leur vivant quoi. Voilà. Babi ba mikolo ba betara chaque dimanche. Ba ko beta pe samedi na dimanche. Mais au kolobani ba tout balingaka koyoka musique ya champagne ngo yembaka. Baya komono awa unde. Bato nyonso balingaka la bonne musique. Champagne overdose yeyo, multi voice. Donc naza na ba voix nyonso. Ba voix ya ba artiste nyonso bolukaka. So bo sengika na obimisango. Donc samedi boya bo vivre show na show. To comme un spectacle d'hiver. Vedi to yembaka te mais to sala pe ba spectacle. To lo batro te mais baya ka samedi na dimanche ba omona. Au sala ba voix, on sala de voir Kofina. Mo pa o mo. Mama tala tongo ezotana.
Don Piero tala tongo esekoki wana kofi papa Wemba eske yo bazaka mpenga yo kongama bazomanga elukaka yo wana papa Wemba osukisa biso na Mirabel Mirabel baza baze muna ebele nayemba Nairobi te mpo bayemba yango Petro mais yo mon amour veya motema pasi naleli mais yo bien aimé je t'appartiens viens vite chérie voilà Mirabel. Merci beaucoup Champagne je te remercie naleli bino fort tokutana samedi et dimanche chez Djonga pour vivre show musique chant et spectacle. DVD at baotalo babi ke ozalaka na Suisse nga na biso koyebo oyaka misala esa biso voyage na yo kolonga Suisse ti koya France eza mpona nini? Ouais, d'abord nayaki mpona nasisa ba tournage ya clip parce que nazala na album nanga nasalaka kilelo mais natalaki fallait nabimisa titre moko na kombo eloko ya babebe eza mwa somo nasali et puis nayaki mpona sala baclip et puis voilà naye mpe nabeti tour natala mpe bamasane baévolue ya kote ndenge ezalaka. Album no ezalaka album ezalaka single eza album ezalaka combien de titres? Jusque là nano na binzembo mais naza nanga mpe presse abimisa yango sikoyo te ntango mosusu mpe kobima nango na 2020 na 2022 ndenge kaka nzambe asika te ndakosunga mais pour l'instant nazo marteler vraiment sur son oyo ezobima mikolo eloko ya babebe eloko ya babebe donc eza na kati ya kilelo na bendi kaka mwana moko nazobimisa ye bientôt la wana osali oyembi na bandeko na yo doyembi yomo nayembi nga moko me na batterie moto abeti titinal campon le grand cadre mbetenga asimbi arrangement bakitare bindabas vraiment bandeko batinga mwa maboko ebele eza mpe na batitre mosusu eza na baalbum bakimbangu babeti Didier Robas wape na biso Kinkester banzembo eza ebele bamaster ebele baparticipe na album DVD yebisa biso bato bazela album nino album nene nzembo ya promotion eza quand ti date quand au monde date officielle eza 19 novembre le 19 novembre vraiment ezobima voilà omoni nalobaki mpe mingi ke kobima boye na boye mais cette fois-ci na bouclé quoi et puis nazo signaler na bana Kinshasa 2017 nazozonga Kinshasa sadi na otika mambutu nazozonga pena libela na kata kini na kumbela makambo po moni flambeau ya makambo ngana nango nayebi secret ma musique ya mboka DVD bike bato baotala babi DVD na lamina baomona lemba ebi bato baomona lemba DVD ngalingaka pena babiloko na kala wana au DVD pena babi ya jingle babi la taille magique le cameraman le taille magique de Paris babi tanga monika DVD à côté parce ya wala ndaboka eloko moko bekuna nga yeo pena oui bato pena ba na image de pena babiloko na kala donc na Newman. Qu'est-ce que j'ai fait soldat nazali nini commandant oh la militaire on dit la nuit porte conseil la militaire on dit la nuit porte conseil Newman papa ya lelo yo kanzundo Newman ya lelo yo kanzundo DVD ngazinga kaka betel loko no obayiba yo telo nanga na boka blo nanga taboka ba mama wapi bilengi oh mama je bilengi nanga wapi nga jeune patou pongo lele tuna kina ba papa na mama basolola ka wapi na kati ya chambre
yanaleki basololaka wapi na kati ya salon bebe del birlo gende kolala papa solola alie mbwenge ameli zubute nzambe alie mbwenge ameli zubute bukaye mabukelele. Merci beaucoup Dividio dans ce bataillon, c'est Peli Curtis Maël les bureaux, les cordons babinenge zara toujours. Merci beaucoup na cordon dona babina Kinshasa. Dividio de tout bataillon bana c'est peut beti maboko na sima télé. Na message à Souka Rukolo banini. Message à Souka, en tout cas merci na bandeko surtout oyo bo soutenir ngai pendant ba préparatif ya boulot na ngai. Et merci Nabino na obosa Nabino te mutuloro la Jojo Tako père doublé cousin na ngoli malonga ya Jojo Tako lui bikaka vie yo pena sans yo pena na ebite ko puis Nadine Mbikamboli moi sur Asombi Nzembo moi sur Asombi en direct des États-Unis ici go ali ba gros bisous na yo Nadine qui le zoya message à makasi bana kini Dividi Mokonzi 2017 na kata Kinshasa et puis premier événement dans beta na stade municipal à Massina. Pour nous signer quoi. Donc on signé pour na makambo. Voilà. Zoui pendant te donc bana poto na yaki na poto merci Nathan sali na poto. Il y a ba blague tse donc ils a pena na olo bon émission na office nazo zonga Kinshasa. Donc soki nzambe ya sungi na robenga presse bo mona ndena ozonga sa mukanda na bakota Suisse wana. Donc on a besoin de ça na doki. Merci na poto, nous on appena kin na continuer musala ngai. Merci beaucoup. Merci. On a le au bac secteur. Le au bac c'est Zaraba Zelanga na 2017 na Kinshasa. Kermesse Kangami donc sikoyo j'ai fungwami samedi na dimanche tozali awa samedi donc à partir de 18h ti ba 2h tozali awa dimanche de 18h à 2h du matin donc voilà na ba fanatique tout balingaka titina oyebisa bango baya komona wapi baya awa na 45 rue de commune de Paris et pas maître Tchonga donc je suis Tchonga Barolian Tabakitoko, Ndula Kitoko, Obalimba Kutabiso en action. Poming Baloba Otam Sutobeta Sustem Yo Yo Moni. Tozaga Petrozala. Nazan Kadrena Balegi Nanga Kamboche, Nazan Kadrena Bakaluila, donc deux fois. Tozo Kumba toujours machine et autres toujours. Merci beaucoup. Kitoko Lamine Ndofo, Yozara Nathan, Yangoana Petrozara toujours Nathan. Merci beaucoup Babi tout dans Cambodge Babi binombe bokomi à vendredi mais toujours belaka ba titina programme samedi et dimanche mon niveau na titina ka pon o vie biso landa yi o beta musique machine c'est lui c'est pas nous biso landa ka vie o point la mine donc bien albi ke bango bada samedi dimanche biso la vendredi même endroit
Voilà. C'est ça programme. Non, biso vendredi. Nando Lias, semaine Alias, chaque vendredi quoi. Chez Djonga. Même adresse. Mais ngai tout. Après, c'est moi. Au Lekate, au Bandal. Bandal. Au Lekate, Tukanga. Merci beaucoup. En tout cas, merci à eux pour dans la veine en Aïe. Moyaya, j'aime beaucoup. Gankade, Titinal, Cambon. Les gars, ont respect. Yangwana, Aokene Musika, Potosito Boaka Soy, Akembo. Voilà. Si vous avez respect, vous avez pembe Yangate. Si vous avez respect, vous avez pembe de quoi. Kitoko. Leader bazobeta pena zokanga Paris babitango bozo sentir pena casser la tête zobeta bo sentir que mbetenge mutu azobeta yango le leader na kati ya mikili ndaleke na Kongo aza te donc ye bageti neza neti bebe abotami sika po ezaka elengelenge motu so bebe abotami ndenge azalaka sika azalaka ndenge titi na azali donc toaneka moko toza fier na ye kuta tutela ye toloko baade te toaka na titi na moko alikampone programme à samedi l'année babibo yesu ti samedi et to yesu ti samedi parce que les amis des amis nkolo na ngoza titi na ezanga te ye mtu apesa ikombo wana ye mtu apesa ikombo ye to baptiza ye leader na biso décision te utapa na ye ya banzembo o bolingo betsa biso esika omona nanu mbetenge quoi aya faut koyeba structure ozo comprendre les leaders les solistes les plus stables na kati ya mikili ye ozo comprendre voilà titi na mutalobi ngate donc on a grand cadre mutalobi donc samedi nazobengisa bino wa vrai chéri tokomi na programme samedi dimanche donc boya tokobina tokolia tokomela ambiance ndenge ezalaka champagne azali bokomona ye bokomona mpe basurprise eza ebele twana bavie na biso gire bozomonaka basaxo ekoti batrompete ekoti ezalaki te mais biso tosalaka ezalaka ndenge bakaraoke toyelaka te biso eza make musique donc la bonne musique bakoya koyoka musique ya soloko eza ya baventure te Carlos Tomatala yebi makambo na oloko basuma tuba grand garçon yebi makambo na oloko donc bafanatique tout balingaka mbeteke to bayeba mona wa bafanatique tout balingaka donc awa nde toza na retrouvaille awa eza chaque samedi na dimanche toza samedi na dimanche ya kosamba ko ezali chez Djonga 45 rue commune de Paris donc toza awa chez Djonga na Bobini donc oya masolo ekuba bokolia taba kitoko ya te taba kopola non bokolia taba kitoko bu miziki pe malonga kwa nelingo tona pe bavie nanga ozomona batrompetiste balia vie qui azali ya abeti na franco quoi voilà toana papa na biso boni papa sango te oui bata bazomona yo bamona ve franco bamona ve lutumba bamona ve tabulei balelo ve osangani na baleki na yo bana ya casser la terre ozobeta kaka ozokonyeka obeta fanfare bena ensima nango nabetaka nango depuis oke jazz bana oke kamikaze ebele bana mpiri bakuba tu ensima nanga yango nasala nekolaka yango na esiko ya stade star Kamanyola na conservatoire national de musique et d'art dramatique nekolaki yango merci sikoyo toyali awa mbala liboso ngai awa babenga pesi abenginga na ya naya koipole yango na ya mbala liboso na ya namoni mpe kamwa eloko moko ya bien esala na sepeli nango sikopona mokolo place nzonga message ni olobi na ye en tout cas ndenge ya liboye continuité wana ezala kaka eyela teke ndenge moko ekati talaka musiki ya biso awa mona biso musiki ya musiki ya geto omona biso tozwi baivoirien basénégalais bana nyonso wana musiki bapeta musiki na biso ya musiki na biso mais comme biso tozali korapese bango baye komatela biso mais source yali kaka epa na biso kaka tala sikoyo napesaka exemple moko zwa wenge wa liboso wenge musiki wa liboso
Ouali Bochota bagi bango. Voilà, 4x4. Tade bango beta. Wenge ya nani bagaso ya Brazzaville banani. Eh bate. Baye balandi style wana. Otango siko wenge kabona deux parties. Bango batika na stas ba komi stagine ba komi mwebana kwa barandaki nini wana. Fokola bako konda muninga te. Yoka oju ide na yo yangai na sagisi usa eloko moko. www.potonapoto www.potonapoto Put it
Merci beaucoup Emeraude, grandis bien et sois sage. Surtout ce que les tontons et les tantes te demandent, il faut être respectueux vis-à-vis de ta maman. Elle a beaucoup souffert pour toi, pour que tu aies tes 10 ans aujourd'hui. Il faut vraiment la respecter, il ne faut pas vraiment la manquer de respect. Hein? Grandis bien, que les Dieu te protège et te garde. On applaudit s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup Sylvie. Maman na Carole dans ses avaux t'as raté. Oh ma chanteur, ma bonne papa l'a raté. Caramine pété naïpé na zombal. Voilà, voilà, toujours à Shenzonga, Balobi, moto vraiment kangi par nous à la raka Shenzonga. Bozulanga ba interview à bateau. Ndenge bazolo belaka, ndenge awezoleka. Tuzana bana ya Londres, obena ba uti Londres ba longo kaka Londres. Ba yesenzonga ba biki a mobule bimarate. Calme zalaka ba lenta ba na musique live. Moi dans Londres pendant solo. Bonsoir. Bonsoir.
boni nzoto Tokos. bato bazotala soki kopresente kombo na mpo uti mboka nini. Uncle B from London City, and I'm here for the weekend. Tokos. biso oyo toyebi anglais te tocomprendre te mais bato non français belinga. Non, non, je m'appelle Uncle B, je viens de Londres. Voilà. Uti Londres, tango ye awa chinzonga mwantaba musique à live ozomela otama musique à live ozomona ngo ndenge nini ozoleka ndenge. Okay, all right. Paris c'est Paris. Hein. Tokos, yaboy, ezalate. Plutôt trop, non c'est pas du trop. Non, 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 non. It's in anglais là. Wow. Unbelievable. This is Paris. You know, this is Paris. You'll never get this in London. That's brilliant. I'm so happy to be here in Paris. I enjoy myself. That is so brilliant. I enjoy myself. Tokos. Yep. Merci beaucoup. Déjà suko kolobani na bana Londres tout ou banga baya Paris baya wa Chinzonga. My people from London City, you know what? Dans Paris, il y a la musique, il y a la vie. Come in Paris, come enjoy yourself. You know what? Au Bozanga, à Londres, à Paris, à Soroye, au vivre, au vivre, à vivre, boya, boya. Paris c'est Paris, il faut boya. Merci beaucoup. La vraie musique c'est ici, blague à part. Up and down, a dit son, basson, toka na Congo, na Kiango, na Paris, na Londres, zate, boya. Ankobi, na Sabilo Roté, c'est pour la première fois, boya. Merci beaucoup, Babi. Tout ça, papa Ogimoto, bonne journée, papa. Ça va, na s'appelle Roman Ayo, la mine, pauvre, hein? Saint-Esprit, yo Saint-Esprit. Voilà, papa Ogito Monyo awa Chinzonga, oyo lien taba, ozo la musique. Lien taba na komela rotana musique à live ba pression non par rapport ya awa Chinzonga. Non, omoni toza a na cadre familial to yamine kona biso yeyo Blaise Mugege Blaise Mugege to yamine kona biso na masana oyo Jerimbo le passe de France yem ta yamine deko invité nga bike masa futo bi misa de kona biso oyo Blaise Mugege. Donc, tu es awa, à même un cadre familial, c'est pour la première fois, mais c'est convivial, c'est sentimental, c'est familial, vraiment. Non, na kocha awa, depuis na kocha kiawa, na mona na kakate na mpandia, na mona na kakate. Na vandi na kitoko freedom andengona ndenge pena vandi na Saint-Esprit na ma Saint-Esprit mutao menace ya zate na vandi ba Saint-Esprit tenga micro mutao menace ya zate na vandi ba Saint-Esprit mutamenace nga azate veut dire liberté na biso ezana nkakate tozana freedom moko ya osakana te. No freedom ça te dit liberté quoi. Donc on a liberté moko boye. Maintenant c'est pas l'ipé na ye awa. À ma grande surprise, d'ailleurs, on a un micro, il y a Saint-Esprit. Na Satan, il y a un micro, il y a Saint-Esprit. Bon, si tu as la paix, il y a un oyo. Ils appellent un micro, il y a Saint-Esprit. Oyo, il y a un coffre-fort, il y a bombe vérité. Micro Saint-Esprit, il y a un coffre-fort, il y a bombe vérité. Azape na mulangi moko te ya bomba vérité. Ayape na banki te o ya bomba vérité. Ya ta vérité nyoso. On comprend? Merci. Na sepeli na croiser awa. Sepeli. Merci. Voilà, on a dit que pression ya Batalande, balobi tout dans Jean-Marie Malomba, oyo abeti ba collection moko boye ya sika. Ba collection comme des garçons. Jean-Marie Malomba comme des garçons toujours ba collection sika boye. Élément. Ngai penda na Jean-Marie Malomba po abi mapenda ba Malomba boni nzo.
Oh, ça va la mine. Si, on a une nouvelle collection Mikolo, vraiment. Il y a 2016, il y a été. Donc, des garçons, il y a eu des alants. Voilà. Marie Maloma bayebi osape olinga kolia komela kota calme bato mona ko trop chinzonga ezali nozana ngo par rapport chinzonga ile karande nini awa te vraiment pas jonga penza donc nzamba za lokumba donc nzamba pambolier pas jonga vraiment donc soko yo za la calme mobulo yake donc normal donc bitumba yake ne la tena ko bislombeli aya la te soko vraiment donc na kata famille wa donc yake pas jonga ça va donc yo bi kaneza alamine ninga olete mais Blambo que soit sika olati ils ont coûté combien ah vraiment penza limisanga yi omonika nani be misalo de kago na ko sabine lo moko Blambo na lati na somo na mbongo la mais na ko expliquer ba te écouter nga autant te si maté mais on ça connaissait so asali calcul comme na 7 kilo so ba ba na 7 kilo ba de gars oyo il y a pas collection Mikolo, Tilikolo, mais minga olobete. Na ko pesa aprite men to pesa ka batu ba na parler respect, minga olobete respect makabilamba. Allo test. Connaissez a oyebo gaga. Pardon. Na makabilamba olobela ngote. Yes. Normal. Respect. Allo yes. Yoebi. Merci. Yes. Marie Maloma pour la La mille pote na pote. Merci beaucoup toute la musique avec navigateur CNN. Babi, équipe Mobimabana, CNN, la télé, Tolanda, musique Ningozoli avec Jingle, les meilleurs réalisateurs, la taille magique de Paris.
national. Le président Ouattara.
Sasana